Bana Fogomo viva. Viva. Donc il vient Bana Fogomo viva. Viva. Bana Mombele viva. 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 Lelo ezala ngomokolo ba discours te. Toyaki problème ama ezala makasi na Mombele. Ya tolobi totia mai. Ndenge motangi kuna bakomi l'eau c'est la vie. Ce que vous avez mal, vous en avez vie. C'est bon côté. Yango ana to sali yango pour le commerce c'était to sali pour battre ça. Mikodo presse en ligne. L'eau c'est la vie. Ce que vous avez mal, vous en avez vie. C'est bon côté. Yango ana to sali yango pour le commerce c'était au sali pour battre ça. Pendant un mois, vous allez vous finir. Ok, mais vous allez organiser. Ça dit, vous allez heure. Vous allez heure. Mikodo, presse en ligne. Papesi, mon topeur va nous saler. Nos amis balais. Au bandit, par exemple, à 6 h du matin. Dans une maïti, à 8 h, 4 après-midi et puis pourquoi, n'est-ce pas? Donc pendant un mois, Maïs a fini. Na touni, le paye Moussou, Maïs a la gare, sur bidon, sur 200 francs, c'est vrai? C'est vrai? Awa, et vous allez 50 francs. 50 francs pour la ligne, 50 francs pour la bino. Mikodo, presse en ligne. Chrétien, pour que la bino mogo, au son carburant. Ils ont bon côté. Ils ont bon côté. On a poussé à mon adon, ils ont mon maillot fêlé. Moi, discipline et. Presse en ligne. C'est moi, toi, inauguré à moi. Merci beaucoup. Mikodo, presse en ligne. Bamela Gango, n'est-ce pas? Raymond a la Chine, Bamela Gango. Merci beaucoup. Presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Ngavi de loin. Na s'abonner, na Mikodo presse en ligne. Ah, Moller Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Moller Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil.
Monsieur le vice-ministre de Mines du gouvernement congolais, Excellence, le détachement d'honneur de la police, commissariat délimité, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'inauguration des forages d'eau au quartier Mombele. Je vous invite de prendre place à la tribune. Le commandant de détachement d'honneur, le commissaire supérieur adjoint, Otis Mazo Kamanda. Musique. La inauguration ya forage na biso bato bayebite ope bayebi ye wana mokolo limete papa social tango bozo zonga na ndako betela voisin na yo lisolo loba na ye grâce ya Godard Motemona tozui forage eza boyete Yé azaka na ba discipline na imi balé poto wela ngonga Fatime vraiment toi on attend au milité poto gagner temps ouverture ya forage grâce à Godard grâce à à côté OK Respectif aux membres de la grande famille Fogomo, messieurs, mesdames, le programme de l'activité de cet après-midi de l'inauguration de la forage de Mombele sur l'avenue Moubenga, quartier Fumumvola, se présente de la manière suivante. La prière qui sera dite par le pasteur Boyo Gédéon, la présentation de l'ouvrage par l'ingénieur Lokwa Boutouli de la société AMC, mot de remerciement de la population de Mombele par la dame Maman Fifi, le mot de son excellence, qui sera donc suivi de coupure de ruban par lui-même excellence. J'invite Toya pour présenter nos ouvrages au Bomoni et Zaliara. Aux Ali forage, tout ça, forage, les a 7 fontaines, capacité à citer en abisso est à 5 mètres cubes. Donc au total 5000 litres où ils allaient vous permettre bino pour que vous maille bien ya là. Tout à l'heure là tu recata excellence à recata ruban tu refonds la maille pour la maille est à qualité est bien pour là et pour permettre bino pour ça la pile ça la msusu opposant en besoin. Donc forage yangwana ou excellence à promettre qui bino yango biso AMC tout ça yango pona au CPC bino bana Mombele. Merci. Tozalia ouais.
Toyamba papa, toyamba papa, papa ye kota biso ye. Toyamba papa na esengo, toyambi ye. Papa, toyamba papa, papa ye kota biso ye. Toyamba papa na esengo. Bula oyo bula godare, oya. Bula oyo bula godare. Nolenda nchinja suki na kombo. Papa wana le bango 3 pieds. Papa kende tembe te odie. Bisa ba mama tolobi na yo kende kuna yo tonge. Ale la godare, iye godare moko la godare, payala godare. Oh la godare, iye godare moko la godare, payala godare, iye godare moko. Oh kalelo, yeah, godare mokonzi. Tobi mara 1 heure 2 heures. Tozo ba risque bele moi to triblo na pas plutôt kimi. Ya ona resona kinga binga za mwana fokomo. Na sala nini? Na luka ba konza fokomo. Na senga ki forage. En tout cas, nzamba yoka ki kolela na biso. Amen. Lelo forage et combien? Papa merci. Oza Moïse, obimisi biso na Israël. Obimisi na Israël. Merci papa umela. Umela simba nzete. Umela papa toza yolo za biso. Osengi papa. Toza na poste à siège. Tosala ka ba réunion ya Fokomo. Na kati ya toza na Mombela, toza na place au réunion te. Tosengi papa place ngulu. Tosala ka réunion. Attends la sanza moko 2 fois 3 fois. Oye bo moni ba maman na nga ba papa na nga Fokomo baza ah. Ngala za bambre na za mwasi mena bunda lokola mobali. Toko tele ni samusala na oko sepela papa. Yango to pesio merci. Nzamba pambo na ye. Merci. Viva! Fogomo viva! 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 Fogomo viva! 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 Nabanzi tokosala ba discours égalité bisonde misala emana bomoni botala forage bato balekaka awa bozala bengrati bolo babina vérité marque lopango oyo elati elamba te elati elamba te puisque goda motemona atalaka na biloko ya mikie te yasalaka biloko ya minene soki otali forage oyo tolinga tofunga nango pendant le 6 nasi boyebi yango baingénieur ya liboso topesaki bamosala balobi so $8,400 totali ke non population eya na besoin kaka ya mai il faut bazala na mai na bango ezala bien ndenge sikoyo kokombela mai ndenge esengeli tozwi baingénieur ya mibale toluti kopesa bango mpe mbongo na bango 7,800 basali mosala esili na soki tosali bakalkile forage oyo elebi 15,000 wapi ozobataki tokosombelo carton papier merci nabanzi forage oyo soki tokotelemisa mwana ya mboka oyo Godard motemona mwana elimete député Elia Moamba Godard Bana Fogomo viva viva donc vinote Bana Fogomo viva viva Bana Mombele viva 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 lelo ezala ngo mokolo ba discours te toyaki problème ama ezala makasi na Mombele ya tolobi totia mai ndenge motangi kuna bakomi l'eau c'est la vie soko ozangi mai oza na vie te eza bongo te yango wana tosali yango mpona commerce te
au sali pour bapter ça va maïs. Ça bon côté. Pendant un mois, maïs vous allez vous finir. Ok, mais vous allez organiser. Ça dit, ils en ont pas heure. Ils en ont pas heure. Bapter si mon topeur va nous saler, dans un mi balai. Vous bandez par exemple à 6 h du matin. Vous allez maïti, 8 h, 4 après-midi et puis pourquoi, n'est-ce pas? Donc pendant un mois, maïs allons finir. Na touni, mais pas une chose où maïs à la gare. Sur bidon, sur 200 francs, c'est vrai? C'est vrai? Ah ouais, et vous allez 50 francs. 50 francs pour la ligne. 50 francs pour que bino moko, vous allez l'entretien, pour que bino moko, vous allez le carburant. Ils ont bon côté? Ils ont bon côté? Voilà, je me pousse à moi, donc ils ont fait moi discipline et zala. Nous avons de temps en temps. Maman Fifi Azaliwana, pour nous sala, yem dans mon superviseur nous so, abasa abso rapport. Nous avons bon côté. Na esengo to inauguré à moi. Merci beaucoup. Bamela Gango, n'est-ce pas? Vraiment, on a la Chine, Bamela Gango. Merci beaucoup. Vraiment pour la yo, papa Molière, ils ont ce problème qui dit ça caprito fallait longtemps, mayo samwe. Il y a vraiment souvenir au tikelinga na balesheke bango pe bazo sekanga bazo yembelanga ya tikalisima moi c'est ali koka mwana magorodo pe bazo yorke ferkinyam bisous bye. Ajoute-moi au fort.
Boy, Matakelo me mangana capela. Tala. Donga la université. Moto. Passa. Vamos voyer. Keba. Chef, tu quel espace photo? Quel espace? Matakelo l'université hein. Là-bas on a capé dans un robot pour on là. L'équipe sont sur couleur ou l'équipe Consultez les cas, bonne image. L'examen sombre. On explique pour l'image. Dossier. On va mis 500 dossiers. Dossier me pense. On va mis 500. Monsieur, c'est vraiment pour tout compliqué. Ah ouais, bien.
François Mpanzi, avant les Gabé. Songai mota golanga yo. Biclé na otro ma. Ale mota golanga te mona ngayo mtaliboso ngayo. Desde ma. Tora na mutuka. Toso bakali bosana ba ko ba tse pasona. Ndero vraiment pour yo. Papa Molière, ils ont ce problème qui dit ça caprito fallait longtemps mayo samwe. Il y a vraiment souvenir au tikelinga na balesheke bango pe bazo sekanga bazo yembelanga ya tikalisima mwasi ali koka mwana magorodo pe bazo yorke ferkinyam bisous bye.